Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique. Parce que biso musala, bango kofinga, bango maloba, na biso tosa musala. En tout cas, on répond que bango te. Les réseaux les plus fiables. Notre ami intime. La vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Place yango lelo comme mokolo ya petit Fally. Mais problème nini ezoleka. Petit Fally a robeta jour nini, Petit Fally a loba nini, Petit Fally message neza nini. Date tozomona wana c'est le 21 avril. Donc un certain samedi dimanche. Date historique. Hein, dans le date historique, il y a double arena. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie. Les réseaux les plus fiables. Notre ami intime. La vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Jamido, La chaîne par excellence. Jamido. Jamido TV elanda biso tina banda. Todos os angolanos que em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Jamido TV. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Ndeka wana bandai koloba na bino tozala na Luanda, na kati ya Luanda actualité nyonso ekeleka na kati ya Luanda tokopesa bino na uti na kati ya Junior, na bar Junior yango wana so botali bien bomona parfait ya monene oyo Petit Fally aza awa na kati ya mboka. Petit Fally aye kobeta na kati ya Junior. Junior ezali esika oyo ya monene oyo ya papa na biso Chien Mort eyambaka ba musicien bina file ya beta awa Patrick Beckham beta awa ba musicien bele ba Redi Amisi banani baya ba beta awa place yango lelo komi mokolo ya Petit Fally. Mais problème nini ezoleka. Petit Fally a robeta jour nini, Petit Fally a loba nini, Petit Fally message neza nini. Date tozomona wana c'est le 21 avril. Donc un certain samedi dimanche. Date historique. Hein, dans le date historique, il y a double arena. Double arena, il y a grand prêtre Moyembi Monene Ferregola. Yem dans beta au Coloane la carte à Paris. Mais tout le monde n'a pas de cas, il y a idéologie, bah Warion, bah Sangani, partout. Donc c'est ça, il y a biso ya mboka oyo, parce que na Fally Ipupa, on le dit pas soutenir le Petit Fally. Mais bah tiango mokolo oyo, c'est le col à Oubeta. Nous devons comprendre que au bout d'un moment, dès que tu as la carte à Macadam, nous devons marquer la mythe pour les cas. Pour la reprise de nos informations. Mokolo wana tozoyeba te concert à batoza na photo. Mais awa na kati ya Rwanda bawario basangani balobi bafo babetisa Petit Fally likambo nini ekoleka wana soki topusani mwa moke bomona mpe baevenema ya Ferregola eza na kati ya mboka oyo. Alors nga nauti deja na kati Petit Fally aza na kati naza suivre ingénieur
Moulumba Montréal akozwa na kati komona pena Petit Fally Ningaza avec un participer na nene ya la Warion ezokende nango bien tobosani te biso le 20 sango tozala wana le 20 le 21 tozwa image oyo ekoleka wa toza biso na concert monene oyo baartiste comédien baartiste musicien na baartiste comédien basangani balobi oyo tombola mpe kaka lokumu ya le 20 na le 21 na cadre ya tout le pe ya Ferregola awa moto akobeta azali wana toza baministère na biso bakobeta mpe concert awa mpona kotombola toujours lokumu wana biso mpe tozala wana na cadre kaka ya kozwa image elongo na Montréal Patrick Ndinamau Moulumba oyo kaka ya bino oyo apesaka biso baimage ya kitoko tozala na kati tobosani te organisation lisusu ya monene oyo ekosalama mpona makambo ya Ferregola eza mpe na biso Blaise Kaba nzambe ya visa nzambe ya passeport baorganiko alatisanga pete ya lipasa na kati ya mboka Blaise Kaba nabosani yo te mon vieux nazalaka na yo toujours makambo na yo eyekende bien nga nayebi si okotana mpe makambo ya théâtre mpo peti na yo oyo ozwaka quelque part esengaka yo mpe fo ozala wana osimba ye ndenge ozalaka na bakechi simba bamilisien ya minene ya mboka oyo kechi simba nabosani te Racine Sunda bato tu bayembaka kitoko napesi bango tu bambote napesi mbote ebele epai ya Serge Bwana solution papa solution opesa basolution toza na yo Jérémy Pilar Yabapilar, toujours combattu mais jamais abattu. MK fan de toujours. On peut ça monter pas ya Irbe Kasesa. Tous en raté le 20. Biso bateau tous en net. Tous à la wana. Chemidor TV. Chemidor TV papa de Onzinga. Tous à la wana na makambo ya Petit Fally. Tous à la wana na makambo ya Ferregola les pages. Mokonzi. Donc tozala wana mpona nyonso wana kaka mpona komatisa honneur to lokumu ya miziki na biso ya Congo. C'est le Congo qui gagne. Donc bato baoleka baoloba mais balanga oyo ndenge nini c'est le Congo qui gagne. Alors bitumba oyo tobundisaka yango mingi baétranger entre biso na biso bato ya mangala tokokundaka boye te ezosopa biso na kati ya Luanda oyo ezosopa biso na kati ya Angola mokolo monene journée moko historique ya Ferregola tomoni mpe Fally Ipupa batie mpe Petit Fally wana toboyi te mais bitumba oyo tobundisa yango mingi baétranger baguinéen mo baobeta na mutamba biso mpe totieli bango libaya mpo tolakisa lokumu mais oyo toosala tokokota te mpo toza na katikati nzambe ye moko ayebi napesika mbote na bato tu nasengi kaka tosabone parce que biso mosala bango kofinga bango maloba na biso tosala mosala en tout cas répondre bango te bango baza ya niveau na ngai te kaka na moi oyo naotambola kaka boye naye na répondre bato esimba te tosala nde mosala Montréal Patrick Moulumba kotisanga na kati esala bien kati ya mboka toza awa makambo ya ndule mandule ye baza saper monene ya mboka kosala stati ya mboka ye mpe aza artiste ya monene donc bato basalaka fierté elamba tomoni musekimini aki représente kino ekunda na arena message nini okoloba parce que awa nde bato banégligaka makambo elamba et en venant ici déjà na image ya tata oyo eza na événement na Mabor eza na événement na Palanga na Barcelone okefanda mpena mamba forme ataki artiste na biso leader donc biso toaka na nsima na ye l'événement oyo ozala nango biso tokozala wana mais à part tout déjà tout tosalaki déjà lona mandas déjà d'ailleurs mais faut tozwa yo mpena tosolola yango obeta mpena kati mais moi liloba mpona Ferregola oyo azali ndeko na yo samedi dimanche le 20 na le 21 double arena liloba nini okoloba Ferregola pena atake leader bagaulois Ferregola toujours donc événement
Donc, dans la radio, il y a les 20, les 21, donc les salariés. Donc, il y a la déjà, donc, comment on peut petit nayo petit Fally en fait message petit Fally courage ebele tala kaka artiste ya uti Congo amonaki bayambi kitoko donc tokopesa kaka donc bonne conduite ayebaka kotambola azala soumise na mosala na ye surtout respect na bagrand oyo baza liboso na ye donc merci beaucoup na otoyo pena ezala bien ya comme conseil kaka toloba nanu namona aigle Fally Ipupa te na TV azofinga Ferregola nanu namona Ferregola te na TV aofinga aigle Fally Ipupa alors bokeba bino bato boza mopanzi bokeba tozala bafanatique tokumisa artiste na biso mpona makambo ya bien bazosala mais tokende nango na buzoba te merci mulumba nga nazongi yo mpe zongisanga kuna esalanga bien mituna na libota o Yesu ya me alenza mama o ya nzambe mengo me alenza mama o ya nzambe mengo me alenza mama o ya mengo melea Batimeyo umwana natime Batimeyo umwana natime naleli mwana na Dawidi yo kilanga imawa ya mwana na Dawidi yo kilanga imawa ya nalingi na mondanga nalingi na mona yo ya nalingi na mona peke mbona yo ya asa bako peke sangai ngai na kuganga atabako boya ngana kuganga ya nalingi na mona bika mona yo ya nalingi na mona peke mbona yo ya na ngai ya na ngai c'est mon ngai pelo kola asimeyona ngai pelo kola asimeyona nakukufa lelo te o yawe na ngai kino na mona lobi koko ya na Yesu amen ilaka na yo ekokokisa makati na ngai liloba na yo ekoganga kati na ngai amen yaye na ngai kolo na ngai joba na ngai o Yesu yaye yale c'est mon qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Hey, 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 hey. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu,
sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Ok. Aqui o nosso daqui. Seja bem-vindo. Ok. Yeah. Merci beaucoup. Os outros daqui c'est la vie samedi. Samedi à dimanche. Samedi à dimanche. Musique les camarades. Basi namona pona yo yondo yebi kofinga bafinga ngai pona yo Yesu ya 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 yango yo monene kopesa bomoi na yo Yesu pona nga Nzambe o nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona pasi mpo na nzela na yo Yesu ya 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 ya. L'amour de Dieu pour jeter vers mon être a produit expiation pour mes maladies, pour mes péchés, oh mon Dieu mon roi. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit expiation pour mes maladies, pour mes péchés, oh mon Dieu mon roi. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui restait dans mon cœur. Ne m'aimez pas dans les choses du monde, oh Seigneur, je t'en supplie. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui restait dans mon cœur. Ne m'aimez pas dans les choses du monde, oh mon Dieu mon roi. Motema na ngai motoni na mawa, motema na ngai motoni na mawa motema oya ngai motema motema na ngai motondi na mawa, motema na ngai motondi na mawa motema oya ngai motema mawa na ngai ya bilamba te mawa na ngai ya bozwi pete mawa na ngai ya liloba yawe oyelobi Nzambe na ngai nakomona ngo na bomoi na nga apapa motema mama libanga na talo papa na ngai mosungi akoka moseyo mobali kitoko okangola ngai Eli
Yahweh mama, Yahweh mama, Yahweh mama, Yahweh mama libanga na talo mama, Yahweh mama, Yahweh mama, Yahweh mama libanga na talo mama, Yahweh mama, Yahweh mama, Yahweh mama libanga na talo.